Ouais, salut tout le monde, mon théâtre. C'est un truc aux amis sur les lots. Nous avons la South Africa toujours avec de bonnes choses dans cela qui top en Australie. Vraiment, ils sont aujourd'hui le lot de Sudan pour tenir le problème qui est sur les sujets et les Congolais vendre en Australie avec un comportement un peu bizarre. Nous avons des Congolais en bazar. Congolais alingi a évolué, Congolais n'y a pas de Congolais à Salo à côté, il y a des fois à la salle, il faut y faire ça là. Même chose au Rwanda de Kwana za Sala. Au lieu d'encourager aux alliés de quoi ça la naïe normal et petits musulmans. Congolais limité, Congolais limité que il peut à mon aïe, il peut à Sala et le Kwana. Vraiment aux alliés mawa trop pas si. Et ils ont passé au sec. Sur les lots, on a des choses qui nous sauter. C'est à cause de cela. Nous sommes les lots à Zakopotana Potana, à poste, à Sika Basala, à Solo, les lots à Tana politique. Même le bien, ma position, à poste. Dans un arbre, à des mêmes plumages. On peut avoir position sur eux. Les alliés passent. Nous allons à ce moment voir rapide. Hi, can I please have a family feast, please? Do you have Sunkist? Can you please, how many chips comes with the family feast, please? How many? Would you please head 3 more, please? Yes. Nuggets? Do you have nuggets on the family feast? Can you please give me a small nugget or some few nuggets? How many nuggets? Go for 10, please. No, thank you. Is she there? All right. So, as a passé pour les Congolais, tout changera. Toujours avec de mauvaises habitudes. That's all right. Yes, please. Some serviettes and if you can. Barbecue sauce, please. Thank you. You too. Eza pasi mingi po lelo soko tali mingi ba Congolais ba vanda ba Melbourne, Tasmanie. Ba comment ba problème. Allez. Thank you. Bag coming? Yeah, that's all. Comment on va dans toujours la vieille barantine et ça passe sur la communauté misusu la communauté par exemple la bhoutanaise, la népalaise, c'est vraiment différent. D'accord. Et puis mingi na biso ba Congolais tovanda na ba mboko yo tozala mapango te kaka mike bato mike baza na bapale
Voilà nini. Initiation mon côté za makasi oki ya kosala eteke non. Pour ça na bino en tant que ma communauté congolaise mon ande ko sombinda ko de basali boy te awa le roi les la raté awa zali sauf kipé ko na ba congolais sont tout kutana sa drapeau initiation mo za la raté a ko ba eti et to sungana to kambana de façon que communauté na biso za la poser exact et contrairement congolais lingia mona yo sa elo malamu te na kopesa nga mona bandi masolo na nga ya journaliste pour ça nga na ça masolo professionnel bino bo ebi gade South Africa production bo ebi mais ba fiti belé ndenge ya kosala masolo boy pourquoi pas ngai pourquoi pas biso na seki nzambe pourquoi pas ngai pourquoi pas biso te ça pour me te pour ça mais vous allez baba malanda ngulu te quoi rater bozo ba wi ba idée abatu mutoye na ba idée na ye maso na ya sala masora kitoko ko limité ya sala ngo biloko ye akoki ko sala ngo te bien de bobo sala ngo bozo ba idée eza pas si trop eza ma eza kindoki to benga o to ne ba congolais o to sala ngo l'autre fois ndeko na ngai tapis rouge au sang ça émission qui tapis rouge nania donc qui ba congolais ça a été ce qui n'est ya biso zali ndeko bomba comment la muta prospérité muta za kindo kiangwa ngwana na sali moi mouvement na ngai ba filmage na ngai studio na ngama ba tu ba vimba animité mais vimbi bango oh masolo banda kala kutna sala ngona chiki yanga za te masolo apa mabamba soki te na limité te ngana za makambo bele yanga za professionnel mais ezande bezo sala ne passe quoi nini congolais azo changer te congolais za na mentalité moko bizarre bizarre mais toutefois tous aliens tous en Ambogo Australie ngaba toya na mbogo oyo mutamutana nzana na market tukuta na sa drapeau ya Australie mais avec tel genre de comportement ils ont fait séparer les Congolais pour nini les muninga zoate les muninga évoluer les muninga sala loka bien to bote pour le soutenir ndeko na yo congolais azo sala masolo non on préfère pour ma solo ndeko no congolais azo sala mais que nous soutenir aux alliés australiens mundele pour ada mundele yende au soutenir mais ndeko no moko congolais ko sala wote ce qui fait mal vraiment la carte d'ambition et de l'autre toujours le cas et que Congo na biso et bonga mais Congo na biso ko bonga ndenge nini tant que biso moko tozana na bolingoté du prochain tozana mon tout prochain té to linganité tozomi tozochu bana mbeli biso na biso mais ozoluka ke non Congo bonga té tozonga lelo makambo politique mukina na mboka na biso batuto zaiki tise nini idps lelo za nani yako bima na prison bemba yako bima na prison batuto ba komi susima bemba siko bemba naza ko se poser des questions yesiko azamu ta parti nini idps to parti ya dans tango MPR dans tango MPR pour na moni parti chose à dire bati ba nani bazapi ba nani mona chichi azawapi Felix azawapi Katumbi azawapi bazawapi lelo population zolo ba juste eux ba IDPS bazolo ba juste makambo bazapa pas comme sur bemba on n'a pas de position des Congolais position zatée. Les gens ne parlent plus il y a Félix, ne parle non plus il y a Félix, ne parle non plus il y a Makambo, il y a IDPS. Maintenant, comme une bemme. Ils ont quoi mal nous pépé, mais mieux qu'il y a gauche bio, ils yeux qu'il y a droite, qu'il y a katika, pour ça qu'il y a bébé, bongi.
eza pasi Congo eza pasi mpona biso bacongolais vraiment nzambe asala biso effort asala biso grâce tobanda koyekola kolingana tobanda koyekola kolingana biso na biso mpona nini nde ezali nde source nde route oyo tobato nde baracine ya bolingo nde racine ya changement ya Congo so tobandi kolingana biso na biso d'abord tobandi koluka kobongisa entre biso na biso tolongola baesprit wana ya haine baesprit ya kolinga moto akende liboso te ya moningana aévolue te contrairement faut kosepela komona moto aévolue et puis apprendre na yango ezala eloko mwa encouragement kosalaki omoni boye ya encourage mais ezala eloko te oyo eza kocréer haine na kati na yo parce que moto nasali boye te ye te nga nde fo nasala te. On va pas évoluer dans cette façon de vivre. On vit tellement mal. Ok, biso moko tout ça va poison ya mboka na biso Congo. Lelo bato kabila bazo baza konganzama na pona ni. Parce que biso moko Congolais to lingana te parce que biso moko Congolais to za na posa to zwa. Le quoi naza pembeni ya kabila ah sona nazangi poste lobby na kozana rien. Il faut la soutenir comme tout pour nani. Oza na posa ka olia bande ko ba continuer olia bozo soutenir ka pour oliaka. Au monde va se souffrir. Quelle mentalité. Ceux qui aux alentours wana bato wana kabila wana ba lobby non c'est non. Ba ont si conscience na kata bango. Mais dans quelques micro on a changement. Ba soda wana nyonso wana. Comme si bazana bazotala ki ah toliaka ko to moi bien déplace toliaka. C'est to sali beauté sko so to protéger te to bomi bande ko na biso te to lia ngini. Quel genre de mentalité? Mais ils oublient que l'objet biso ba arracher pouvoir bâtir muto malamu que non tout le monde sera bien que non mboka ko sala malamu. Mboka na biso ko boso bonga te parce que biso moko tozali sous sa provenance ya malheur ya Congo. Les Congolais sont des sources de provenance, il y a malheur, il y a malédiction, il y a problème sur le Congo. Je ne vais plus juger aux Ali, Rwandais, Burundais, Ougandais, parce que Bissomo connaît cette source-là. Si on dit non dans toutes ces histoires-là, tu vas dire Bissomoko, Bongisa, Bissomoko, Bissomoko. Ces gens-là n'auront plus la place, la carte dans l'école. C'est quelque chose à prendre ou à laisser. Mais la clé de la solution, de notre solution à Congo, de la libération à Congo, c'est la clé, c'est la parti politique où on a dit. Pour tous les partis politiques, on peut avoir corrompu. On a besoin de personnel. Tous ces gens-là n'ont pas de position. Mais unissons-nous seulement, aimez-nous les uns les autres. Ça va ouvrir des portes. Je crois qu'on a lobby peut-être mingi. Dans un moutier, dans un cas moutier, on va partager na bino le lomé. C'est le comment il y a qu'on garder qu'on tient la conscience na biso na mutu na biso qui toluka tolinga na biso ba congolais totika esprit ya haine ya jalousie totika yango ndezoboma totika ndenge mwana ninga na ndeko nota somi ndako na ya bien ndeko na somi mutu ka bien te ndenge nini akoza loko apo ndenge nini akoza omona ndeko na lati bien totika ces histoires là totika solution na lobby ya ngwa ya libération na biso ya Congo ezanini biso moko unissons-nous aimez-nous les uns les autres tokobenga la monguna. C'est la seule chose ok monguna a rebi que non zali point faible à Congolais. Les Congolais ne s'aiment pas, les Congolais ont leurs propres intérêts. Bazingi balingi bazo rebi que oh sur na zuo na lesier a kolingate wana lia a à récupérer à tia à laisser on a bandiko boma. Ils nous utilisent nous-mêmes. Tous se massacrer, tous mi bom, tous ça comme mi bom na biso. Bah génocide d'une chose aux hommes na monao bani, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes.
C'est nous-mêmes les Congolais. Il y a un Congolais qui est un Burundais, Rwandais, qui est un non, c'est nous qui sommes portés à l'eau. Nango, des gens africains lobby, tout le cas tout changé, tout le cas tout bon qui s'est un peu dans la place. Je crois que la boutique a bien on tout redévelopper. Vous avez juste le conseil Morumba Mba. Le Congolais était congolais, tout le monde. Des libérations à Moka. Merci. Et à la prochaine. Bon santé, bon s'inscrire. Pour vous avoir une nouvelle bien, Maramba Kitoko, non ça, nous bien sur Ozali, procédure et comment on a la carte en Australie. Et ceux qui voulaient dans la voie normale, nous avons une procédure en Yosso, nous avons besoin comme info et pour aider, je crois, pour santé pour s'inscrire. Merci et à la prochaine. So Destiny of Africa production. So that's what we're talking about tonight. It's all about Destiny of Africa production. So our man Lopez. So what do you think of Destiny of Africa production? Have you ever heard of Destiny of Africa production? I think it's absolutely fantastic. Absolutely fantastic. I cannot recommend it more. It's brilliant.